papa na biso nani gouverneur Simeon ako pesa biso explication ya révélation azwaka alakisa makambo ezalaki na kati ya révélation wana ya mibale mama na biso Kipavita pe akoloba oyo ye ayoki na papa na ye nde yango wana oyo nga nalingaki napesa bino ndenge tolobi tobandoloba mingi te po tosaisir makambo tozoloba papa aza déjà prêt mpona kosala mosala na ye mais azotala na badernier mi-temps mitema ndenge nazoloba nzambe kutu alingi te nayebisa bino azotala na mitema na bino nzambe na mutu eza na biloko mibale esprit na la chair le corps nzoto aza na babesoin na ye alingaka esprit aza pe na babesoin na ye alingaka soki boke na bible bokoyeba biloko oyo apôtre Paul alobi les choses de l'esprit eza soki 5 nini oyo esprit alingaka mais mutu a préféré alinga oyo corps ezolinga po esprit ekima esprit ezala délaissé dévié corps atikali ye moko okomi lokola taba. C'est ça. Après ce qui est caractéristique, wana ajouter à l'objet les serpents a conduit l'église. À l'objet le diable fait qu'il acquise. Le robot. Il y a un Jésus à l'objet n'abisso. Biso bana royaume. Biso tokana royaume. Vous n'êtes pas des robots, mais vous êtes les actifs de l'éternel. Bon là non bien. Yesu Masia oaza vivant na katia royaume. À l'objet, vous n'êtes pas des robots. Vous êtes les actifs de l'éternel. Oyo baza pembeni na ye. Oyo yimoko Yesu ayokaka. Oyo Yesu azo salela. Il y a deux sortes de monde. Monde matériel, les pays situés en Europe. Ça va tomber. Yango wana ezoko kisama. Yango wana ezoko kisama. Soki na lobi sikoyo mbwa ya mwindo nga na monaki o aza méchant azolia pe biloko salite eza symbole ya ba autorité ya mokili symbole ya ba autorité ya mokili mbwa wana noir pour mbwa noir alakisaka méchant homme méchant bango ba talanga komeli bango alobi kimia ezala na bino maître ye kimia ezala na bino directement lobina Thomas yaka kotia musapi na yo awa omona que c'est celui-là qui a été crucifié yaka kotia musapi na yo awa. C'était quel moment ezalaki na mabele bena likolo bien esprit pour ba disciples bazaki cher nano ba profiter bazomona yango ils vivent ça. Ezalaki comment yakotia musapi na yo awa bona oyeba kinga na za Jésus nazali vivant amonisa kwetu motema na ye toza na kati ya mabanzo na ye ezolakisa biso ke Jésus Christ de Nazareth azali omniprésent azali je suis azali celui qui existe oyo ayebi likambo nyonso oyo eza koleka ayebi likambo nyonso ezoleka na mokili mobimba pe na bana na ye aza trop sévère azali vraiment boye po baza bana na ye baza peuple na ye. Merci lisusu ba serviteur du très haut oyo ba yokaka oyo ba teyaka oyo ba partageaka liloba oyo ezali la pierre angulaire au sommet d'une montagne. Merci na ba oyo susu bayaka koyoka
pour méditer, pour yeba oyo nzambe ngalobela bango, pour na bakota na kati ya royaume de la vérité. Tokozongisa matondo na nzambe na biso oyo aza Emmanuel parmi nous. Merci Père d'amour, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, Alpha et l'Oméga, le commencement qui est le premier, qui est le dernier. À toi que nous vivons la grandeur de l'espérance, car l'espérance nous a montré ta position de sa majesté depuis le commencement de ce monde sur la terre des vivants. Aujourd'hui, nous t'implorons la victoire, car Seigneur, c'est toi seul. C'est toi seul. Je répète encore, Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est toi seul qui est l'Éternel juré, le Dieu, le Créateur de cieux sur toute la terre. Parce que tu es Dieu. Et tu aimes tant tes enfants, le peuple que tu as créé de ton propre gré. Aujourd'hui, la parole nous indique que nous devrions être en soumission devant ta loi. Nous devrions être sous ta loi, être sous tes ordres, de compromettre la vérité de la parole, car tu es la vérité. En vérité, le monde ne peut pas passer la parole de Dieu ainsi parce que Dieu est omniprésent. Le monde ne peut pas rejeter la parole de l'Éternel, car rien n'a été existé. C'était toujours Dieu seul qui était venu au commencement de toutes choses. Et il y a la fin de toutes choses. Et il y a un nouveau commencement qui s'appelle Alpha et l'Oméga. Notre Dieu est bon et mieux que mieux, mais le monde ne voit pas ce que Dieu nous a réservé. Le monde ne comprend jamais ce que Dieu veut faire pour nous. Le monde ne voit pas l'opportunité, l'amour que Dieu nous a porté depuis la création de toutes les choses. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous montrer comment il est. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Si nous voyons aujourd'hui, oh mon papa, je m'adresse devant ton assemblée. Je sais que je suis avec toi, mais je m'adresse devant ton assemblée. Si aujourd'hui la colère de Dieu a frappé le monde, à cause que le monde a boycotté la loi, l'ordre de l'Éternel dans le jardin d'Éden, ceux qui ont été que deux personnes avec le bétail, les animaux, tout consort, toutes les créatures. Mais il n'y avait que deux personnes dans le jardin d'Éden. Et ces deux personnes n'ont pas compromis la parole de l'existence de celui qui est éternel juré. Alors, le monde a été frappé, en commençant de deux personnes, leur descendance, toute génération a été frappée. Par la suite de deux personnes, je reviens à mon Père, devant mon Père, Père de l'éternité. Aujourd'hui, le monde marche presque de la même sorte. Même que si tu as frappé au moment de Noé, mais le monde a été fini à l'exception de 8 personnes en arche. Le monde a été expiré, mais il y a un monde qui était né entre les 8 personnes. Et ce monde est développé, est devenu grand. Et ton fils qui est venu naître dans ce monde pour manifester le péché qui a été enfant. Et aujourd'hui, le monde ne reconnaît pas la lumière du monde, ne reconnaît pas à être initial dans la valeur de la parole que tu nous adresses. Aujourd'hui, le monde est devenu ébranlé à cause des manques du respect de l'ordre de l'Éternel, des manques du respect que l'Éternel, il fait ça pour notre propre avantage. Il nous fait ça pour notre propre avantage, pour l'avantage du monde, de ces hommes sur la terre.
Mais le monde est toujours en arrière, à côté gauche du diable. Aujourd'hui, nous parlons la vérité, rien que la vérité, papa. Nous parlons la vérité, rien que la vérité. Ce monde doit s'abstenir. Ce monde doit accepter tes ordres. Car tout souffle que le monde ait, toute existence que le monde manifeste, ce n'est que toi qui es l'existence de ce monde. Même les bétails, les animaux, tout consort, les poissons, toute créature vit à cause de toi. Vit à cause de celui qui est le premier alpha et l'oméga. Mais pourquoi le monde ne cherche pas le royaume qui est parmi eux? Pourquoi le monde ne respecte pas le monde? C'est ainsi que, papa, je te demande toute ta bienveillance par la grandeur de ta miséricorde qui est descendue sur la terre. Une miséricorde exceptionnelle que tu as manifestée pour sauver les hommes en Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je vous demande de mettre ton nom dans le corps des humains, de mettre ta loi dans le cœur des humains, de mettre ton objectif principal, qui est le Fils qui nous est né, dans le cœur, dans les âmes des hommes, afin que nous puissions vivre dans la vérité ensemble les uns les autres, dans l'amour éternel de Dieu Jésus-Christ, qui nous a donné un Fils. Quiconque croit en ce Fils ne périsse pas et la vie éternelle. Et le monde boycotte le Fils que Dieu a créé le monde. Ô Père de gloire, manifeste que ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde de sauver ce monde encore. Manifeste ta miséricorde afin que nous nous réjouissons dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Il n'y a que toi seul qui peut changer ce monde. Tu es capable de libérer tout ce monde. Tu es capable, éternel juré. Je me vois dans l'amour, dans le souci, dans le pitié, dans ta miséricorde, afin que le monde sache qui est Jésus-Christ de Nazareth, que tu as créé ce monde, afin que les uns et les autres sachent qui est Emmanuel parmi nous. Ô Seigneur, le même Jésus-Christ qui était immolé, qui était vraiment en abondance de souffrance. Par lui, par ce meurtrissure, que nous sommes sauvés. Et ce même Jésus qui est revenu Emmanuel parmi nous, le monde ne savent même pas manifester. Le monde ne savent même pas d'où vient ce souffle, d'où vient leur existence, d'où viennent toutes les choses qu'ils sont en train de faire, la vie qu'ils sont en train de mener entre eux. D'où vient ça? Ouvre leur cœur. Tu es capable d'ouvrir leur cœur afin qu'ils voient l'image de l'identité que tu as manifestée, ton Fils bien-aimé. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse pas, ait la vie éternelle. L'heure est venue et a été déjà apparue. Que nous tous, nous vivons la gloire de Dieu. Que nous tous, nous vivons l'amour de l'Éternel qui est éternel. Que nous vivons les choses merveilleuses que Dieu nous a réservées pour cette fin du temps. Le monde que le diable a connu par les serpents n'a servi à fait que détruire les enfants de Dieu, a fait que détruire le peuple de mon Père. Mais aujourd'hui, mon Père est prêt, mon Père est capable. Il a déjà commencé à saccager ce monde. Il a déjà commencé à brûler, à briser ce monde. Moi-même, je suis témoin. Pendant que je voyais un manœuvre, le vent qui manifestait avec la pluie terrible, j'ai vu moi-même un dragon
qui couraient, qui ne savaient plus comment se sauver. Un dragon qui a pris fuite. Et je répétais la vidéo. Je répétais la vidéo. Je dis, si le monde doit voir comment ce dragon a pris fuite par le vent soufflant, et le monde doit croire que le diable, il est la bête. Pourquoi le monde aille voir la bête pour se cacher, pour avoir des choses qui intéressent leur corps. Maintenant, papa, pardonne-nous, je demande ta miséricorde. Faites-nous entrer le cœur d'Emmanuel à tout le monde, afin que nous puissions avoir ta paix. Tu nous as parlé, ainsi dit l'Éternel Jésus-Christ. J'aime que tous les Congolais soient sauvés. Jésus a dit, il aime beaucoup que tous les Congolais israélites soient sauvés, pas d'exception, soient sauvés. Mais où sont ces peuples? Où sont ces Congolais israélites? Où sont la valeur israélite dans le cœur du peuple congolais? Un peuple élu qu'on a enterré leur image. Le pain de vie a été ébranlé, a été volé, a été dévié par les étrangers. Aujourd'hui, le pain de vie est revenu vivant. Le pain de vie qui est l'arbre de vie est revenu vivant. Mais ce peuple dorme toujours. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient leur source d'intersable de toutes connaissances. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour de l'Éternel nous comble la vérité et la joie. Que l'amour de notre Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous, nous fait voir la vérité, rien que la vérité. Car le monde juge par le corps, le monde juge par le matériel, le monde juge par les impressions. Mais Dieu ne juge pas comme ça. Dieu ne juge pas comme ça. Dieu voit nos cœurs. Dieu sonde les extrémités du cœur de l'homme parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses dans la voie de l'homme. Il connaît même ceux qui sont cachés. Il les voit. Oh papa, Père d'amour, il n'y a que toi qui es l'exceptionnel de toutes choses, le premier vivant de toutes choses. Tu as été apparu et tu es toujours je suis, ainsi que je suis. Mon nom, c'est la paix du monde. Je la crois et je suis la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eli, Eli, lama sabachthani. Nakombona Yesu, tolobi amen. Amen, amen, amen. Amen, Amen. Kembo na Yesu, azali vivant. Azali vivant. Shalom, 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 shalom. Mbote na bino nyoso. Shalom, papa. Shalom, Le roi des rois. Shalom, shalom, Papa. Shalom, Le commandant suprême. Shalom. Alléluia. Nakanisi toyoki ndenge tosambeli biso nyonso ndenge tolandi prière ndenge Nzambe aza kozala na biso na kembo na Yesu. Merci beaucoup. Bobomona teke mpona lati chapeau eza nango elamba bon na utosambela toko solola lisusu oyo Nzambe abombelaki biso problème eza te. Thème ya lelo ezali au nom de Jésus-Christ, suite au rejet du retour du roi Jésus, un grand fléau causera la perte de plusieurs âmes sur terre. On a répété, suite au rejet du retour du roi Jésus,
Christ, un grand fléau causera la perte de plusieurs âmes sur terre. Donc, la conférence, on a toujours le babo, on a tout le monde. Les autres, on a un témoignage, Moko Mibale, Papa Nabiso Nani, gouverneur Simeon, a Pesa Biso, explication et révélation à Zwaka, à l'Aksama Kambo, ezalaki na kati ya révélation wana. Ya mibale, mama na biso kipa vita pe akoloba oyo ye ayoki na papa na ye. Nde yango wana oyo nga na ngaki na pesa bino ndenge tolobi to bandoloba mingi te po to saisir makambo tozoloba. Papa za déjà prêt pona osala musala na ye, mais azotala na ba dernier mi-temps mitema ndenge nazolo nzambe kuto alingi te na yebisa bino azotala na mitema na bino nzambe alingi kutu naloba boye te po nzambe aza déterminé soki ta ya clock ya nzambe ekoki mutu akozongisa ye nsima azali te soki ta na ye ekoki mutu akozongisa nsima aza te nde yango wana bana nzambe toza na mayele ya oyo tozosala oyo tozoluka epai tokomi. Ne précipitez pas, allons toujours dans la voie de Dieu. Bon, nakopesa référence à révélation à Zoaki Lobby. Et dans la référence Mogezo Lobelangai, omoni nazo mema kilo ya bato, nazo mema ba meurtrissure pasi ya mukile na mema kango, ngande nazo vivre ngo, ngande nazo témoigner ngo. Ozomona na monaki na répéter oyo na monaki liboso na répéter oyo na monaki liboso nazomona bato bazo menacer bazo lukanga bakanganga bazo landa baza ko lukanga wana na ebisaki bino mais nazo répéter kaka bazo luka nazo kima nazo ezalaki mingi et puis nazomona donc mokili komi ébranlé nazomona ba pont ba tipi binde pona ko bloquer bato pona ko kanga banzela na mona pe révélation oyo na 2021 oyo na mona ki flow ya maladie moko eza contagieuse bazolo ba ko simba mutu te soko simbi mutu na za malade juyo soko simbi mutu na za malade juyo bato bazo kima mais mutu na mutazo kima séparé. Parce que ce qu'on touche kakaba est comme une épidémie. Mais on a eu comme on a avant-hier, il faut pas kangayo. Donc, ce qui va kangayo, donc on va on va vivre té. Ce qui va kangayo, on va vivre té, on va kufa. Donc, ba tche ba barrière bi pété ba badu kanga ba tuba. Donc, qui ba donc nazaki na contrôle té ndenge nazako mona ndenge na ebisibino. Nasima na eko comme siga moko na barrière moko. Batela magona ngapte na okima lisusuté eloko ne balingi pona ngai na okima suté na tuni bango bolingi nini nde ba bandolo bana ngai yebisa biso likamu na yo na bando pesa bango résumé na ngai ndenge nazali boye bateli vraiment que na sali eloko mabete bazomona ke na sali non ça et ce qui na perso mo za kona ki kanda makasa lobi kende na yo donc asepelite pona nini ba landi ngai ezutamula ye alobi nanga kende na yo na ebisa bino wana nyonso ezali pona olakisa ke mukumba oyo na memaka ndenge na monaki na code de 2017 na année 2017 tango bakangamaki na kati ya parcelle wana na yeko comprendre que bazoboma bato dans le silence soko ke na kota toilette ozonga susute ngapi na bino ngai ifo na bima na kima mais tango na yeki ko linga ko kima ba détecter nga na bato na bango ba force na bango ki muta nga kima na force ki na kimi ba landi ngai ba boki linga filet ya rouge
Fila rouge kanginga na loboko ezopela moto. Mais moto nezotumba ngai te. Bola na malamu. Ngai nde mutu nasokima. Ngai nde mutu babwakeli file wana. Mais file wana ezoboma ngai te. Ezokosala ngai eloko te. Mais na yoki mutu alobi. Mutu azoloba na nsima na nga ntango nazokima. Omoni bino bakongole ndenge bokomi. Boyokelaki Yesu te. Bosabotaki Jésus Christ. Siko bomoni makambo bokomi komona. Na continue kokima na sote na ba miri ya kosakana te epai na kinde kokoya na lobi Seigneur. Nasali nini? Pona nini baloba na nga boye? Eloko nini nasali? Nzamba lobi te bazoloba ona yo po yozomema mukumba na bango. Po yozomema kilo na bango yango nezo ya ozolata ngo. Donc na comprendre directement cela non. Tango na yo kozonga susu na révélation nde kuna de na kokuta na mwana mwasi oyo azalaki mwindu te pembe te nzoto mike na yebiseke na ye kobala yo. Ozomona nyonso tu elingi koloba Jésus tango ye na mabele ayebaki ke amemi kilo ya ba peuple Israël o ba nyokomi na péché ya diable. Donc ye faut afuta pasi wana pour peuple na ye ezala sauver. Yango no moni ezako ya na nzoto langa ngai nde naza ko subir ba conséquences nango. Yango na Jésus faut abimisa makila pour ekoma un grand prix ya rédemption pour na peuple ya Nzambe ezala sauver. Yango na ngape Nzambe lobaki nanga ezali po yote yozo memande bango. Yozo memande kilo na bango. Omoni nde révélation na ndenge to benga ki yango code 2017 tozoki ba nouvelle na Congo ndenge batu bazo bomana ndenge mabe koti ndenge passe koti misère koti boye bien nyonso ezali réponse moko ba congolais ba yambi Yesu te en vérité Jésus Christ oya yaki aza papa nanga ayaki tanga zongi na ye azongi lisusu Emmanuel parmi nous. Emmanuel parmi nous, bozo mona yete, bozo sabot. Siko ayede ko juger. Na o nyoso bino bosala kiye. Yo kanisi Nzambe akoko pesa pena ofele kene Nzambe longola makila mona na ye. Donc na yebisa bino na ba musulman na yebisa bino ngana uti Islam 30 ans. Ba musulman bandi makateke Nzambe kono boma mona na ye. Mais Nzambe bobi mona na ye. Nzamba imole mona na ye. Pour le peuple Israël, pour la bâtiment société, pour le peuple, ce pain est venu pour la maison de l'Israël. Pour la mukili mobimbate, même dans l'Islam, ba yebiango, yesoye qui pour Israël, aïe pour la mukili mobimbate. Mais pour Israël, mukili mobimbe kozala sauvé. Oya kondima Israël, na Jésus-Christ, asa sauvé. Mais aïe, alobaki akozonga lokola muyibi. Azongi lokola muyibi. Poza moment ya jugement, elo onde bozoye bate. Tango ya yaka liboso, na komba Jésus Christ, Jésus, tout le bas Jésus, Christ est yaki après. Jésus. Est-ce que anyokola ki mokila te? Ayaki ko sauver mokili comme promesse. C'était une promesse. Est-ce que masumu silaki ye moko baza ko landa ye po ba boma ye ba lapide ye? Est-ce que péché silaki et silaki te? Et continuer le sous-supplice. Mais ya ki na ba meurtrissure te akufi azongi pa le père mais ba meurtrissure wana etikala na mabele awo. Emmanuel o yeso bota milisus o ya lobi na kozonga lokola muyibi. Est-ce que muyibi yoko ki ko identifier soko kangi ete? Soki mutafanda kana yo pa boma yo. Asaka ka muyibi. Atandoki, asaka ka muyibi. Démon, asaka ka muyibi. Po akoyebi sote ngana epo na boma yo. Akoyana mayele. Akoyana ko lula yo ko sala ngeli yo yebiteke aza diable ye pona aboma yo. You can't soki diable ndenge diable tantaka batu na yebisa bina solo. Est-ce que diable tango tantaka batu?
Est-ce que aloba na yo ki na yo na boma yo na yo na salo mabe na naza muyibi na sa aloba ngote ayaka na ni ayaka na flatterie ayaka na accusation akoyele la yo ba cérémonie moko impressionnante po yo linga ye akoyele la yo na ba privilège te akoyele la yo na lukuta nakanisi mama Ntunda ayebi pastor ba sermana na pesa ngo kala mingi ba biloko minne oyo Satan a utilisaka mpona ko yiba bana nzambe accusation ezali destruction ezali violence ezali et puis na mensonge ozomona donc akoyele lo mensonge akoyele lo biloko yangeli yango na omoni ke Jésus apesaki biso ba caractère ya diable apesaki biso ba caractère ya diable apesi biso caractère numéro 1 ya royaume ekoya ndenge dini alobi royaume ne viendra pas de la manière à attirer les hommes ekoya ndenge ça n'attirera jamais les hommes papa nanga loba nanga Emmanuel n'attirera jamais les hommes l'attention des hommes pour bien parler wana ezali réflexion ya royaume mais na Satana ayena nini Satana ayena miracle yango na papa nanga lobaki na fandisio na bokonzi oyo na fandisa prophète moko te oyo na fandisa prophète moko te ngalobi naleka Moïse alobi na ngai koloba boye te naponi yo pona miracle te naponi yo pona ba meilleure réponse te mais naponi yo pona bolingo ya Yesu nzambo alingi aponi yo pona alobi pona miracle te yango na biso na royaume tokotaka pona miracle te tokotaka na bolingo ya nzambe soki nzambe atushe yo te yo kokofanda na royaume te po bamso alobi nalingi kaka nzambe alobela ngai okozela mais soki nzambe pa lingi akolobela yo okoya kofanda na royaume oyo bazobima na royaume oyo bazokota na royaume bayibi royaume te soki bayebaki royaume nde bakokobima te mais Satana nde azolata bango po yango wana verset oyo eza très important verset oyo nazopesa bino ngo mikolo nyonso verset wana ya proverbe eza très important nakopesa bino lisusu deuxième vision oyo nazwi mpona tokende na batémoignage yango wana tozoloba boye na kati kaka kokata tozoloba boye na le serpent qui a conduit l'église aye kointoxiquer église na biloko nzoto ya mutu elingaka nalobi bien na biloko nzoto ya mutu elingaka na mutu eza na biloko mibale esprit na la chair le corps nzoto aza na ba besoin na ye alingaka esprit aza pe na ba besoin na ye alingaka soki boke na Bible bokoyeba biloko oyo apôtre Paul alobi les choses de l'esprit eza soki 5 nini oyo esprit alingaka mais mutu a préféré alinga oyo corps ezolinga po esprit ekima esprit ezala délaissé dévier corps atikali ye moko okomi lokola taba. C'est ça. Après ce qui est caractéristique, wana ajouter à l'obi les serpents a conduit l'église. À l'obi le diable fait qui accusé. Ce qui est le lozana mutu. Mutu ana kizaka kaka ndeko na yo, akizaka yo, bakizaka yo, zoka kaka bakizaka yo kaka. Est-ce que bato baza kwa kize yo? Est-ce que baza bato malamu? Nani wana akolobake ya za parfait. Bon mutu aza kwa kize baninga amimonika aza parfait. Apôtre Paul a lobi nul n'est parfait ce n'est que Dieu. Mais mutu azali kwa kize epai na yo
yo moni aza parfait a changer motema na yo bola nanga bien a changer motema na yo po akize ndeko na yo papa na yo songolo mama na yo nani yo yoki ondimi yango mais ye oyo akize aza nani epai na yo aza parfait aza nani napesaka exemple moko ya monene oyo pena ya monene eza mokete moto asalaki na ye mpe lisumu ya solo Jésus bayeleli ye mama oyo asalaki ekobo mpo balapidite mama wana mais Jésus alobaki na bango na kati na bino nani oyo asala lisumu te tu vois naye nakende na deuxième position mundele baétranger baye kokomisa mokili materiele mais Yesu oyo aye na biso azomema mokili spirituele donc ekomi combat entre matériel et spirituel pour Jésus-Christ de Nazareth azomema mokili na vérité tosalaki mabe nzambe akolimbisa yo nzambe akomprendre tosalaki mabe mais nzambe alimbisi yo mpo osengi pardon mpe pardon ekini mais mundele étranger akokondane yo mpona mabe yo osalaki ata soki osengi pardon bakoyokela yo te oki prison c'est le monde matériel nazoyebisa bino mpe mabe mosusu bato bazosala bazali intoxiqué par le diable bamema yo donc babebisa yo babebisa makanisi na yo okoma lokola robot yango wana Jésus alobi na biso bana royaume biso toza na royaume vous n'êtes pas des robots mais vous êtes les actifs de l'éternel bola nango bien Yesu Masia oaza vivant na kati ya royaume alobi vous n'êtes pas des robots vous êtes les actifs de l'éternel oyo baza pembeni na ye oyo ye moko Yesu ayokaka oyo Yesu azosalela yango neza deux sortes ya monde matériel na monde spirituel yango na nzambe na ngai aza koya ko éliminer le monde matériel oyo ba vivaka toujours na ba présomption ya musuni baza ko vivre na kati ya cimetière sans que bayeba ke baza na kati ya cimetière baza ko fanda bazolala na likolo ya ba cercueil ba finiki bilamba mais bozoyeba te boza ko vivre na kati ya ba cercueil sans le savoir parce que vous êtes dans le monde des cimetières le monde que le diable est en train de conduire lelo benga Jésus-Christ de Nazareth yo na ye akoyoka yo benga ye Emmanuel parmi nous benga ye Emmanuel parmi nous na lingi oyo ko vivre na kati na ngai na koma ya yo libela limbisa ngai limbisa nga na o nyoso na salaki na kozongela lisusu te po Yesu ayebisaki mama wana na limbisi yo me kozongela lisusu mabe wana te kozongela biloko yo sanzi olia lisusu te tokende malamu tokende malembe yango nazola kolakisa biso ke colère ya nzambe ekomultiplier ezomultiplier nakanisi to comprendre na sujet wana toke na deuxième révélation on a vu kaka na Congo na mimoni alléluia kimbo na Yesu na mimoni naza na kati ya esika moko malheureux salité eza wana bizarre ngai moko mpe namoni naza pauvre nazomona naza pena bien te namoni comprendre que naza homeless homeless na français sans abri hein? Amen papa. Amen, papa. Nazomona na komi moto wazobenga sans abri moto akitiki na babalabala azolala na babalabala na bilamba sel na komi ndingwana ko nazotambula kote souffrance ba africain bazalaki ba noir bazaki mingi
namona ata mundele moko te nasotala kaka nde mvume ezali eza bizarre mona bina luka na ata mosala koto nasala na kati ya omelette oyo nazwaka ata mwa eloko moko moke naliaka sanba papa seleki mingi banzala bapiaka mwa ete nazosouffrir nakomi omelette sans abri mbala mona komoyoka mpe mingonga bakongoli bakongoli mpe bazali awa nazanga moko te bakongoli bato ebele mpona bana kotambola nazotambola natala mouvement ngo eza ndenge nini bakongoli ebele bato ebele baafrikain ebele mbala moko nazomona mbwa ya mwindo azolia biloko mpe ya sali te chien méchant oyo aza noir azolia biloko ya sali te naye koleka na bimi na révélation mbala moko naye kobedite nayoki nzambe alobi na nga Jésus est témoin. Jésus est témoin. Wow. Jésus est témoin. Avant naloba Jésus est témoin. Tango nazana ki sans abri wana homeless wana po ninge kimanga nzamba zongseni ngango. Ngai moko pena na yokoloba je suis malheureux. Nalobi vraiment je suis malheureux. Tango na mona ki mboya noir asola nalobi je suis malheureux. Aprende na yaki koyoka mungonga nzambe lobi Jésus est témoin. Nde esilelaki wana. Tango na ye kolamuka na méditer na oyo namonaki liboso oyo na expliqué bino na ngai moko na lobi maladie moko ya mabe eza koya kosakaje lisusu. Maladie nini wana ezoya? Oyo ezoya na kanda ya boye. Oyo nazomona bato bazokima baza kosa sortir te. Ya mibale na yo komona pauvreté. Pauvreté. Pasi. Ba malheureux. Ba homeless. Nazoloba ba shege te. Ba shege baza bana. Ba mikolo penza. Oyo baza na ba famille. Ba bana. Ba papa ba mama. Na kati ya source esika wana ya source te. Babenga bo pardonnenga source te. Na esika wana na milieu wana ya tchaka ba homeless. Donc ce qui passe leki yo mingi oza na shwato ke kuna pokuna bakendo bwaka mwa biloko ya bato baliaka mutazuma pana ye akobwaka kuna yo po zuli pana babwake lio obano lia na yo. Nde ya mwana omoni bandeko na ngai. Tango na yo koyoka oyo mama Kipa Vita ayebisaki nga lobi pe ako témoigner yango na yo kaka ndambo wana me aza na message ya mwa mulai mingi te me ya bien oyo akopesa biso d'ici quelques jours boko yoka yango bo soki bolandi yango boyoka mpenza malamu mingi ozomona yango na méditation na ngai ti lelo nazo komedita on na sisi kozwa réponse te pona nini mbwa ya mwindo azalaki wana pe azali kolia basali te na kati ya motema na nga omoni tango Yesu alobaki ce pain n'est pas venu pour les petits chiens, ce pain est venu pour la maison de l'Israël. Ngai moko tango toza na kati ya sala na kati ya révélation na ngai bato bazaki belé na kati ya sala moko ya réception na yoki voix nzambe lobi qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Voix nzambe zoloba makasi bato tu bazoyoka ngo
na moni mbwa ya moko azaki na ya pembe lokola jeune boy mbwa na paso azo dusola azo tambola pamba na comprendre que les petits chiens après Nzambe à répondre à lobby. L'honneur de l'Europe va tomber. Honneur ya Europe et Kokoya. Europe, na lobby Europe. Europe mobimba. Honneur ya Europe et Kokoya. Quand on dit Europe, les pays situés en Europe, ça va tomber. Yango wana ezoko kisama. Yango wana ezoko kisama. Soki na lobi sikoyo, mbwa ya mwindo nga na monaki, o aza méchant, azo lia pe biloko ya salité, eza symbole ya ba autorité ya mokili. Symbole ya ba autorité ya mokili. Mbwa wana noir. Pour mbwa noir alakisaka méchant, homme méchant. Bangonde ba tambusaka mokili oyo. Siko homme méchant ya noir, il wana komolia biloko sanité. Donc bato bazalaki likolo ya mokili na mabele, bakokoma lokola ba homeless. Ils vont arriver comme les homeless. Et on a toyo comme message qui pas vite à oloba na biso. Na ebisa bino biloko poto to ya mbangweza solo. Bomona teke po nazo seka. Eza ya ko seka nga tamso bomona nazo seka, mena mutema nga na lelaka. Eza ya nazo ebisa bino eza ya solo. Po tango nazo solo na Tiffany na Kinshasa. Na yebise na sima nga tango nazo kende. Boko yoka trouble oyo ekota na mokili oyo. Boko yoka likambo ya matanga ndenge kokota. Ngai moko tango na ye na Amérique, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, et bandit déjà. Na koke kozonga susu Congo te, nazana ndako na Congo. Bato bakansaka na kima te, nazana ndako ti lelo na Congo. Eza na Congo, mais na ngena nga opesa ya adresse te. Na ndako za na Congo. Na koka kozonga tepo, nazana famille pe awa. Papa na banga tika bango boye te. Mais ezalaki terrible. Ya saccagement oyo Nzambe asali na mokili oyo. Quelle colère. Mais Nzambe azolakisa oyo eko ya lisusu. Eko zala koleka oyo Nzambe alobaki na ngai. 6 milliards de personnes vont rester. Est-ce que nani ayebi nombre ya bato bazana mokili? Tant ozo kende na dictionnaire to na nene bazo ebisa no nombre kaka oyo moko ezala na ngwa avant 20 ans. Kaka chiffre wana ezala ka avant 20 ans. Bato babota mako bato bakufaka chiffre ngo echange te. Kaka chiffre moko yango na est-ce que bino koza si chiffre bino bolo bako autant de milliards pona ngolo balanga te ngi pena soupçonna ngote. Eza faux chiffre papa nanga loba nanga yende ayebaka nombre ya bato bakufaka par jour. Na oyo pe bazo botama. Nanya koko yeba nombre ya mabele, basable ya mabele. Personne. Ce n'est que Dieu. Bolandi makambu ya matériel mingi yangonezo pomba bino. Yangonezo ko faire souffrir bino. Il faut te vivre en esprit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La parole que je vous ai parlé donne l'esprit et la vie. Apesaka mu pepe mai et pas mu pepe yaka ne pas witezate mai ezali vie ezali yemoko Nzambe. Quand on dit l'esprit, c'est l'air mu pepe souffle ya Nzambe, c'est l'esprit. Quand on dit la vie qui est la vie ezali mai ya bomoi. Tolobaka ngote mai ya bomoi kembo na Yesu. Ozomona na nyonso oyo tout papa yoko lovela biso lelo to yoka yango na ningana ko lovate ke bo distribuer na bato boye mais en tout cas vraiment na bolingo to za nango lelo na lingi bolingo na bato nyonso ba vivre yango na lingi mutu moko te arate likambo le pain de vie o Yesu aye nango pe na ngina yebisa bino boye na ngina yebisa bino loko moko boye Nzambe jamais
akokitisa lipa na ye ofele na mokili. Nzambe akokitisa lipa na ye ofele te na yebisa bino. Tant que Jésus a souffert sur la croix, en appelant le Père Eli Eli lama sabachthani, celui qui a souffert 3 jours na kati ya croix. Jamais nazo yebisa bino eza ofele te. Bozo ndima na bino te siko na makambo nazolo bana mitema na bino. Vous ne croyez pas à ça, vous dites qu'il fait que parler des mensonges. Maintenant, yebisa bino. Na yebisa bino. Mutu nyonso oya asalami na mokili. Azana elembo ya Jésus Christ na kati na ye. Ozala catholique, ozala nani, ozala musulman, ozala nani. Mutu nyonso aza vivant na mokili. Oya kufa te, vivant. On parle de vivant. Azana elembo ya Jésus Christ na mabele. Oyo tozolo. Ekozala ofele te. Na oyo bayambi loboko ya Nzambe te. Emmanuel parmi nous. Oyo bayambi yango te. Na yebisa bino Bible loba yango. Jésus la abotamaki na kombo Emmanuel te. Abotamaki na kombo ya Jésus. Mais Bible loba Nzambe akopesa mwana na ye. Oyo abotami na une femme. Mwana na bakobengaka ye Emmanuel. Dieu parmi nous. C'est ça maintenant la période. C'est ça la transition maintenant. C'est ça la transition. Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus le bagi na kozonga par le Père. Papa na ngaza na banda ko bele. Il faut na zonga. Pe na kozonga na mabele. Na tiki bino ba orphelin te. Il faut boye bango a. Oye bazolo bana bino. Soki boyoki ya zolo ba kombo ya Jésus, n'allez pas. Ezali mauvaise interprétation. Même Jésus en a parlé. Mais Jésus alobaki yango na période nini? Alobaki likambona eko manifester na période nini? Vous écoutez la parole, mais vous ne méditez pas la parole. Tant que Jésus alobi, soki ba yebisi bino ye azali kuna, il ne faut pas aller bokende te po ya kozala kuna te. Ndenge Bible soloba. Mais Jésus, il faut poser la question. Est-ce que alobaki yango akozonga lisusu lite libela akotika na kaka kufi na ye yango no moni bato baza conduit par les serpents bango nde batambusaka verset wana pona ko longola bino image ya royaume. Mais yemoko Jésus alobi lisusu kaka na liki wana 17 alobi le royaume est parmi vous. Qui est le royaume? Ye akozonga lisusu te akoye lisusu te alobi le royaume est parmi vous. Qui est le royaume? Yemoko Jésus tango zalaki vivant azalaki koloba le royaume est parmi vous. Azalaki kolobela ngona yemoko. Azalaki kolobela ngona parce que il est la chair, il était la chair et par son esprit en le Père en lui. Yemoko yesalobaki ya solo to koloba ya solo pe komami na Bible. O ezape lukuta eza lukuta na Bible. Mais tango alobi bokende te azakuna te aozala kuna te. Mais ezalaki pour quel moment? Faut poser la question. Penangina répondre bino. Tango Marie Magdala aye komona ndenga ressuscitaki. Amone jardinier adiga simba bo maître ko simba ngate nano na zongi pa ya le perte. Nanu na zongi et pas le perte azalaki na mabele et vivant. Nanu na zongi et pas le perte vivant. Marie Magdalene ngaka simba yena nzoto abiko tusenga nanu te nanu na zongi et pas le perte. Qu'est-ce qui est arrivé? Kende ko yebisa bandeko na ngai na Galilée. Ce n'était pas après sa mort. Oh, bah, parce qu'il message que Jésus a secoué. Thomas, Saint Thomas, a dit non, moi je ne crois pas. Parce que le diable l'a persévéré. Moi je ne crois pas. Abimeli bango, ma disciple naïe. Abimeli bango, tanga komeli bango, alobi, kimia ezala na bino. Ah, maître,
Kimia ezala na bino. Directement lobina Thomas. Thomas, yaka kotia musapina yo awa. Au monde que c'est celui-là qui a été crucifié. Yaka kotia musapina yo awa. C'était quel moment? Ezalaki na mabele bena likolo ben esprit. Pour les disciples bazaki cher, nano ba profiter. Bazo mona yango. Ils vivent ça. Ezalaki comment? Yakocha musapina yo awa. Bona oyeba ki ngala za Jésus nazali vivant. Amoni sami na 500 personnes. Amoni sami 8 fois na ba disciple na ye. Mais bino bo lobby que ceux qui balobi azali kuna n'allait pas. Bongo tanga moni sami ki na ba disciple. Azali ki wapi? Na mabelete. Tembo na Yesu. Il est vivant. Amen. Wapi. Azalaki wapi. Vous ne comprenez pas la parole. Yemoko Yesu alobi, je vis et vous vivrez. Je ne vous laisse pas orphelin. Kembo na Yesu. Il est venu par Emmanuel parmi nous. Atika kibino orphelinté. Je ne vous laisse pas orphelin. Parce que ceux qui Yesu rozongate, mokile tikane orphelin. Vous ne connaissez pas comment désigner la parole et parler. Vous n'avez pas une réponse. Mon père l'a parlé. Ce qui balobi azali kuna bokendete azawanate donc azasu vivante na mabele oyo. Vrai, oui, tokoloba vrai. Mais c'était à quel moment? Pendant les 3 jours de sa mort. Pendant les 3 jours qu'il a reconstruit cette maison, je vais reconstruire cette maison en 3 jours. Batunye yebisa biso ndengolo bako reconstruire maison de Guinée. Alobi botala eloko ya prophète oya kufaki oya kenagi kokoya na mai na mbisi. Jonas. Prophète Jonas. Alors, l'exemple, il y a Jonas Nambisi na mai. Jonas a fait 3 jours, il était mort. Jonas, 3 jours à Koufaki. Tu ne peux pas rester na katia mai pendant 3 jours sur Koufité avec cette chair. Dans le bas, mystère Yanzambe est manifesté dans le parce que dans Nzambe, tout est possible. Jonas, 3 jours, il était mort. Mais na kokufa na ye basenga ki bolimbisi na Nzambe yango na lobaki ndenge Jonas asalaki 3 jours na katambe ye pa kosala 3 jours na kokufa na mabele. Mais là il était là enseigner et faire vivre les morts. Donc c'était les 3 jours qu'il était sous la terre. Mutu mokota kokomona ye, mutu mokota kolote na ndoto, mutu mokote ako revivre ye. Non. Marie Magdala zainaka na ngomba na likolo, mama na Nzambe apo. Yangwana omoni likambu ya Nzambe, mwasi aza important na yebisa bino ya solo. Mubali okokisa mite soki mwasi aza pembeni na yote na yebisa solo. Okokisa mate soki mwasi aza pembeni na yote. Tu es complet. C'est à cause de ton épouse. C'est ainsi Jésus doit être complet. Il faut église na ye et kokisama. Yangone église ya Yesu et kokisami. Po ayena na mona na ye Emmanuel. Ye moko Jésus. Ayena mona na Emmanuel. Oyaza église na ye. Oyaza temple na ye. Emmanuel est le temple de Dieu. Emmanuel est la main de Dieu. Emmanuel est l'église de l'Éternel juré. Emmanuel est le roi de grâce, il y a cause à l'arbre de vie. Le livre de vie. Anazolo bango bobozo sepela na ngote. Ezole ke la bino po musuni oyo diable sa koti sebino batu fina na kati. Boyebi batu fina eza nini? Batu fina eza ba pi a koti na banzoto na bino. Faut chercher maintenant le sang du Christ pour être purifié, sanctifié. Nde on attend on azo yamba arbre de vie. La présence nangaye. Pasteur Daniel alobi nini wana yozo yamba. Na yebse na yambi zete oza arbre de vie. Et yeli biso na purification ya munene.
na yoki nzamba lobi na nzete oyo yambi oeza yo moko eloko nyonso soko sambeli ekokokisama. Après na yoki molimo santa lobi Eli esi ozui eloko nyonso yo koyeba lisusu nzambe kembo na Yesu na fuka makimbala moko na lobi nzambe kulinga ngo ezala ndenge bato balingi te ezala na volonté na yo na fuka maki ozomona nde yango no moni kipa vita première révélation na ye tant bozo benga ngai Jésus kimbangu nzambe tout ça mais ya lobaki nzambe kolobela ye akendaki akina musikate et n'était pas le trop loin koloba trop oko perdre na vocation na yo alobaki nzambe kolobela ngai mais tango nzambe lobi na ye fukama nzamba yo kozwa ye amemi na dimension oyo ya koka kondima te na vie na ye lelo akorepetele bino ya Emmanuel parmi nous ozomona papa Ezaïe gouverneur Ezaïe pe nazotia lelo aloba ezaka moi site bolobo pona kipavita moi ça y non ezanga te soki muta ye na bonne nouvelle tokoloba yango. Il faut tous la justice en Nzambe. Bana Nzambe faut la sauver. Ça c'est notre objectif. Na kanisi place wana na koloba mingi te na ansi ekoki pona ngai na continuer koloba. Nde place wana na ki koloba je suis malheureux. Tant ngana za malheureux le Congo est malheureux. Pour Nzambe abikisa nga po Congo ebika. Fonzambe alongolanga na ki malere wana po Congo pe elongana malere po nazolata kilo ya Congo. Yana bi je suis malheureux. Po na lati malheur ya Congo. Je deviens malheureux. Po nzamba lati sanga kilo ya Congo. Nde nzamba aye koloba Jésus est le témoin de Dieu. Qui peut être témoin de Dieu na mabelo comme Jésus-Christ. Vous pouvez s'en réfléchir. Nde yangwana omoni nanzana mingi te ya koloba epidémie oyo ezoya eza ya makasi na souhaité te ke bato ba souffrir bakufa na souhaité yango te mais Nzambe apesa ordre na ye depuis jardin d'Eden ko toucher fruit oyo eza na milliers ya jardin d'Eden ceux qui bo toucher yango bokufa. Faut tout respecter les ordres de l'Éternel. Nzamba lobi ti lelo bato bazo continuer kolia fruits oyo ya jardin d'Eden. Jusqu'aujourd'hui, les gens mangent les fruits défendus au jardin d'Eden. C'est le péché. Donc, ndenge na pesi bino ba quelques conseils, bo salela yango. Oyo ba brisaka mitema na bino pona oloba Yesu bakomona kayebo na mabele te. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Faux. Yesu akima mabele pona nani? Hein? Mabelo ya sala akima yango. Nzamba ninga akoko tambole pa ya linga ko kende pa lingi. Qui peut intercaler Jésus de ne pas faire ça? Nani? Oyo bozo mona eza musuni na ye eza pe ye moko. Satana akoki koya kosala propagande na kombo ya Elinzeza. Alataka ba marke akosa bato na bapota to nini akosaka bato na kombo ya Elinzeza ou bien Emmanuel. Satana kosala ngo wana royaume na eza sunantina te. Ponga na bota mi na Yesu nazokola na Yesu nazali na Yesu nazalaka na Yesu Yesu azali na ngai nga nazali na Yesu. Satana koko sala propagande na kombo ya Elinzeza ozomona ou bien nga na koko kosa bino babiloko oyo Julian kipavita moni ba marke na mutu ese ngai moko na yoka kapasi wana te ngai moko na mona kango te ngai moko na vivaka badusu te na nzoto na ngai
ngai moko na vivaka pasi wana te eza na mutu na nga eza na makolo na ngai nangi na yebisa bino secret moko na yebisa bino eza nango secret te mais eza nango normal natalisa makila na nga bayebisi nga makila na ezaka moke nayebi na okende so pa docteur wana te po esala nga kobanga 25 ans avant bayebisi nga makila na yo eza moke trop donc okokufa kaka sikoyo 25 ans avant turoso na kosalisa ba examen bayebisi nga lisusu makila na yo makila na ezaka moke bondenge na docteur azokamwa alobi ce n'est pas possible oza na makila moke donc naza mutu fo baba nazongisa ba makila nsoto abi na recommande yo pa ya cardiologie soki cardiaque oyo atalaka ba makila mutu atala makila teninga solo makila nizo moke atele alobi nanga na biso pena solo kobangila ngote lokola wumeli na yo boye osala ye loko te ngai moko na méditer na comprendre que makila na nga esopana na kuruzi ezonga te na bonzoto na nga bo ezonga te donc j'ai vu mystérieusement Amen. Amen. Amen, amen, papa. C'est le mystère de Dieu. Amen. Vous êtes le mystère de Dieu. Amen. Papa. Alléluia. Amen. Alléluia, Kimbora Yesu. Ozomona, menazane semona ngai. Docteur atelinga babi, comment ne lokote. Bazunga su 12 bouteilles. Baba na kotala ka. Ozosonga makila bona salima. Nani wana ko tambula na makileza, muke lokola ba 10% na nzoto na ye. Na koyebisa bino makambo nyonso tu te eza ebele bon nakanisi topemi wana lelo tokobenga gouverneur Ezaïe apesa biso témoignage na ye oyo amonaki après tokobenga mama Kipavita apesa biso témoignage na kombo na Yesu tolobi amen. 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 Amen, le commandant suprême de toutes choses. Amen. Amen. Merci pour ton sang immolé, papa, pour nous. Merci, papa, pour ton sang immolé. Amen. Gouverneur Ezaïe. Amen, papa. Amen. Merci, divin maître, pour la parole, le question et la connaissance. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, Yambona Bandana, on a remercié l'Andeko Nanyos, Bana Papa Nangai, Otuzana Katia Royaume, Tubana Katia Motema Nzambe, Puna. Ba message na bino botindaki matango mama atikaki biso donc message na bino ya bolingo la si bolingo eza kati na biso atemotema merci mingi kembo na lokumu ezongo pa papa bon na ezaka pona na loba révélation oyo nazwaki révélation oyo nasina loba toyebi yango biso nyonso. Mais na website bino après son ainsi ko loba pourquoi na bandeli révélation. Donc nazalaki komimo na modimo moninga na Kinshasa. Donc na vandaki na parc tozaki na ba camarades na ninga na mingi presque na wa kufa donc tozaki belé ba vandi siko en demi cercle donc na zaki liboso na bango ils sont souvent na mabele
tozosola masolo ya Nzambe nazoteya bango. Maintenant tozosolola namoni na nsima na bango donc baétoile ekomi lumineux ezwi lumière makasi. Après l'étoile en haut esali cercle net ballon. Après bendani esali étoile de David. Yaki munene soki na donc ciel na donc munene puisque na katikati étoile on a placé papa ayeko bima. Na ko benga ngo image te mais avec apparition ya mutu ozali vivant. Donc Abimi il était de blanc vêtu. Mais après peut ko liboko asimbi biso. Mais aloba ke lo mota aussi saka ngai. Dena bing baninga na botala likolo. On va tourner ba bangi. Après nous molimo et koloba, voir molimo au centre, voir papa papa Emmanuel David. Voici ton Dieu, la source intarissable de toutes choses, de toute connaissance. Bon. Quand on a le baga révélation là, donc du sens de se focaliser dans la source intarissable de toutes choses et de toute connaissance. Mais la révélation c'est pas par révélation nous sommes et ya pandé mon ligne peut ça na détail surtout ba détail on to négliger ya ngote tant on a mon étoile likolo donc ndenge étoile bandaki ezalaki étoile ezaki apanza na boso les de lumière et comme ko sangana et ça les boule cercle après bendani ça l'étoile de David. Donc il y a 2 semaines passées papa faisait son enseignement sur les étoiles. Donc ça il y a 4 détails. L'étoile ndengezaki ya panzana ya lumière ndenge komi ko ya kusangana isali ikanga mesika moko na ndenge ko sala étoile de David. Donc c'est la même chose on a mona ki na kati ya révélation na biso to tirer attention na ba symbole na nité ya on a ngana ebisa bino bandeko na ba révélation to zo za renseignement na kati. Donc la révélation na lo banzambe au moment au centre précis. Donc tout beau ça na ba détail té. Donc, tout forçera à que le message est important. Tout est important dans la carte de la révélation. Donc, nous avons signé toi, on a ce que papa l'a dit sur les alliés pour prévenir. Donc, avant l'apparition, il y a donc, c'était ça, on a un aloba, on a tout donc, la révélation, c'est toujours tout comme un donc tout temps rappelé en auto méditation et en pourtant na koloba na liboso na pressé au beau 5 détails moko molimo santé pressé pour les importants en tout comme en auto en tout temps la révélation en soupe tout comme merci mingi papa Bolingo merci nzambe na message de na ngana iso ndeko na ya ngana mazon c'est le globa na kombo na mama. Alors merci vraiment merci mingi pour professeur so encore témoignage aux gens na yo. Oyo vraiment important mingi pote ba bilembo tango tozo tambola tozo lala tozo lamuka surtout na butu botala rapé ba signe ya ba étoile botala rango bo botala ba étoile o mona egolobela makambo ebele soko moni ba or sangani ba étoile lumineuse donc en or brillante sangani mingi sika moko. Donc, bana nzambe basangani. Soki ekozala rond. Ba mususu pe ba étoile mususu ya mike ekozala côté nama likolo mobimba. Mais soki epesi ba brillance mingi oya nord ekosangana. Tango sangani donc ngol ba bana nzambe ba komi pembeni. Tango eyeko koma en forme ya étoile de David. Ndenge na sema ya papa Esaïe. Tango comme ndenge wana na l'air wana déjà jugement et vous en un clin d'œil ozomona donc ezali malamu pona ko positionner biso ndenge nini toko kikozala na kati ya Nzambe. Bon toke siko na mama Kipavita apesa biso nanu wana pena mo conseil moke poto yoka manque ya kubeir na Nzambe aza munene trop Nzambe jamais akotika mukili ekoma na niveau non Nzambe agisaka
kanda nzambe yaka ndenge Matthieu Jérémie 24 Jérémie 30 24 ezoloba la colère de Dieu ne terminera jamais jusqu'à accomplir son dessein. Tous ces desseins. Ok, maman qui parle vite, topé au micro. Merci papa pour la parole. Mon Dieu, mon roi. Merci pour la parole. Shalom, shalom. Ba mama, batata, na kati ya royaume de David. Shalom, shalom. Shalom, 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 Mama Gima. Shalom, shalom, Mama. Naye pona pesa bino message oyo namonaki na mokolo ya samedi le 5 août 2023 oyo nkolo na biso Yesu Kristo apesaki ngai mpona nayebisa bino message ezali yango oyo ezali kaka mwa mokuse namonaki papa Eli Nzenza nazalaki na ndako na ngai nazosambela apres miso na ngai molimo eye kofungwama namoni papa Eli Nzenza azalaki na espace ntango azalaki na espace azalaki monene molai alataki mpenza normal chemise sikoyo kobanda loketo te likolo azalaki na kati ya lumière makasi likolo ezalaki na mapata ya pembe na se ezalaki molili sikoyo nayokaki esika alobaki kaka te bino bato bozali na kati ya na bino bato bozali na kati ya royaume na ba oyo bazali libanda bino nyonso boyokaka nga ntango nalobaka nazopesa baenseignement bozoyoka ngai te bino nyonso bozali libanda bala moko atie loboko na ye ya droite boye abandi kolongola ntango atie boye namoni eza molili liboso na ye apres ntango abandi kotya boye azotya boye ekomi mokili ntango akomi na suka po abwaka ekomi salite message wana esukaki wana nalingi naloba boye biso bato na mokili tozoyoka ndenge papa Eli Nzenza azoloba ye moko azali Jésus Christ na mabele me tozondimela ye te baoyo bazondimela te baoyo bazozwa bakozwa bakorenye na kati ya bokonzi ya likolo me baoyo bazoyoka bazondimela ye te baoyo bazoyoka bazobwakisa ye bazorejete ye nde baoyo tozokompare bango na salite wana eza lokola par exemple ngai moko ntango sikoyo na bande koluka nzambe na ngai na vi na ngai na bande koluka sikoyo navanda na bonzambe nasengaki seigneur alakisa ngai ezalaki na année 2017 nazosenga seigneur alakisa ngai na molimo nazalaka nani eloko ya liboso seigneur alaye kolakisa ngai nazomimona ngai moko naza salite mpo nanu naleki na baconfession te donc péché wana nazalaki nango nde esalaki ngai nakoma salite donc nakomi lokola moto ya liboma na ntango na bandi olata bapantalon baperike bameshe na motu donc bilamba nyonso na bande okolata ngai na bande omona naza propre na mokili sikoyo nzambe aye kolakisa ngai yango aye kotraduire yango sikoyo na molimo bilamba nyonso ezalaki salite nalati mpenza moto ya liboma bilamba epasuka nazokende na fule ya salite nde bisika na bandeke kokende naye ntango naye komona boye nakomprenaki yango te naye kokomprendre kaka mikolo oyo ntango nazomona barevelation seigneur azolakisa ngai ezolakisa ke ntango tozoyoka papa Eli Nzenza ye moko Jésus Christ na mabele tozondimela ye te biso moko tozomiboma toza lokola salite wana so totali mpenza atie loboko boye ntango azokende nango boye ezalaki molili ekomi mokili ekomi salite donc baoyo bazondimela ye te bazokontinue kaka na makambo ya péché na bango bazovivre na kati ya hypocrisie baoyo bazobebisa mitema ya bato mosusu mpo babima na kati ya royaume bazali salite wana bazali salite il faut totika salite wana ezosifie péché ndenge nauti koexplike ezali mpenza lisumu
ezali masumu oyo tozosala kotonga koyina kofinga bamakambo ya mabe na kati ya motema ata na kati na biso na kati ya royaume soki totali na nzoto ya boya ya misuni tozomimona toza ensemble donc torataka te na temps ya baenseignement tozalaka présente mais soki totali na miso ya molimo donc molimo nde yaka kodécouvrir eyaka koloba vérité soki totali na miso ya molimo biso toza divisé toza séparé molimo nde azoloba vérité toza séparé toza ndenge moko te c'est pourquoi papa Eli alobaki nayokaki alobi na révélation wana te akobanda kaka na kati ya royaume avoir akende libanda akobanda na kati ya royaume alobi très bien abandi bino nyonso bozali na kati ya royaume na bino nyonso bozali libanda bino nyonso bokozala libanda donc libanda wana donc salité abwaki donc eza vraiment dangereux eza penza danger liboso tozokende il faut se préparer tolongwa na kati ya masumu totika bamakambo ya tosalaka en secret oyo tozoloba ke bato oyo babengaka péché chéri oyo moto azwi décision ke akoki kotika yango te azomiboma ye moko tala ntango ya Noé ndenge ezalaki ntango Seigneur ayebisi ye atonga arche asali yango asilisi ntango abeti trompette banyama bayoki tala kaka bato bazwi valeur na place ya banyama bwato wana ezalaki mpo bato bakota mais se retrouve bato moke bakoti na place ya bato lokola bazoyoka te bazolinga kokota te Nzambe akotisi banyama tala kaka banyama bazwi valeur na place ya bato eza penza soni mpona biso bato eza penza soni tozoyoka tozovivre lokola banyama eza na bato mosusu awa na mabele bazoprefere bavivre na mbwa bavivre na nyama te bavivre na bato nde bato bazovivre plus ke banyama bon nasengi biso tolonga na kati ya distraction wana tolonga na bizaleli wana te biyoka libanda ebebisaka ntango ozoyoka mingi ekoya kobebisa ekoya kotushe na point oyo nano oyoka te baye koloba likambo moko ya lukuta ndenge papa auti koloba masonge ezali donc ekoya kobebisa motema na yo c'est pourquoi nasengi tobima totika masumu oyo ezali péché chéri ozomiboma yo moko yo okanisi ke ntango tozali na kati ya royaume makambo na yo esili bien sûr okoki komilakisa epai ya papa Eli amona ke orataka te baenseignement okotaka bapriere okotaka orataka te ozalaka présente azomona yo na ndenge ya kimusuni boye yo ozosepela ke amonaki ngai nazalaki présente mais yebaki na molimo ekozala bongo te okoyebisa ye un jour tobandaki kosambela ensemble tobandaki kosola na telefone ekozala déjà trop tard akoyebisa yo ke nayebi yo te en tout cas totika masumu totika bamabe tolanda ye topesa sikoyo komi na ntango topesa mokili mokongo tobaluka epai ya ye moko Emmanuel oyo azali kati na biso oyo aye koluka biso alingi tokufa na kati ya lisumu te alingi tobunga te aye kozwa baoyo ya ye c'est pourquoi baoyo ya ye nde bayokaka voix na ye mpe balandaka ye en tout cas merci beaucoup ezaka po motie oyo nalingaki naloba nazongisi maloba epai ya le roi des rois monseigneur merci beaucoup. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Yes. Samuka la reine. Amen. Alléluia. Vraiment Embo na Yesu. Amen. elobi baswai asante sana merci mingi vraiment mpona na témoignage eza kaka témoignage te liloba monene oyo Nzambe apesi biso
oyo nzambe apesi biso toyeba vraiment towuti wapi tozokende wapi tokomi wapi. Donc eza lokola moto oyo abotama na famille riche na azoyeba te kabotama na famille riche azoyeba na ye te mpo nini abotama kuna. Eza lokola bana ya Israel, boza bana ya nzambe oyo pena apart mokili mobimba bino boza bana ya nzambe, me bozoyeba te boza bana ya le roi de roi nzambe. Ozomona yango na napesa exemple moto aza na famille riche moka negligaka na ye, mais jour oya koyeba ngo ekozala trop tard. Eza ndenge mama na biso auti opesa exemple wana na melere eza susu te na moni tokopema wana lelo tolobaka mingi te, c'est mieux ça tolobaka moke tomédite baparole et puis toyeba bien ke tosauve mpe baninga na biso oyo ata bandimaka te, mais tosauve bango au nom de Jésus Christ. Nakanisi tozongisi liloba na biso pa mama na biso Deborah Cristal. Mama nazongisi lo liloba en tout cas na kombo ya Yesu tolobi soso amen. Amen, amen. Amen, 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 papa. Amen, papa. Amen. Amen, papa na yo papa ozali nzambe kotikala nzambe. Ozali le roi des rois. Amen. Merci, merci, merci papa kopesanga liloba. Merci papa na koloba na bolingo ozomemela biso ntango nyonso to kati na royaume. Lokumu na nkembo ezonga kati na maboko na yo. Merci. Bien-aimé, touti kolanda notre Père de l'éternité. Na ba conseil nyonso auti kopesa biso. Na ba enseignement wa auti kopesa biso na mokolo lelo. Ezali ya motuya lisusu. Papa apesi biso thème na biso lelo. Suite au rejet du retour du roi Jésus-Christ, un grand fléau causera la perte de plusieurs âmes sur terre. Bien-aimé, eza message mo ya esengote ya kitoko te. Vraiment, notre Père de l'éternité apesi biso vraiment lelo. Liboso atalisi biso révélation o apesaka biso accord de 2017. Na ndenge babandai kobwakela ye file wana. Epuis na ndenge abandai kokima. Na ndenge mutu moko alobi omoni bakongole ndenge bokomi. Yesu aye epai na bino boyambi ye te. Epuis papa ye kopesa biso lisusu révélation ya mibale. Alobi ete na ndenge amoni ase retrouvaki na endroit moko azalaki malheureux. Azalaki na esika ya pasi. Azalaki lokola clochard. Azalaki kotelengana na balabala. Epuis amoni lisusu na bakongole. Ayoki mongongo ya bakongole pe bazalaki wana. Papa alobi na biso nyonso tu ezali kolakisa. Ye nde mutu azomema bapasi na biso nyonso tu ya Congo. Ye nde amemi nyonso tu mpona biso bana ya Congo. Ezali marape ya lipasi. Yesu aye na mokili. Tozondima ye te. Tozoyoka ye te. Oyo papa alobi na biso, il y a deux sortes de monde. Toi na monde matériel et na monde spirituel. Mais bato bazali kokende toujours na oyo etali monde matériel. Baza koluka oyo ezali spirituel te. Ezali pasi. Na ndenge notre Père de l'éternité alobi verset oyo balobaka ke soki bomoni Yesu balobi nazali awa nazali kuna bokende te. Papa pesi biso explication moko ezali claire. Atalisi biso pourquoi Jésus-Christ alobaki verset wana na tango wana. Ezalaki pona 3 jours ya kufa na ye. Mais après, Marie Magdala monaki ye, ba disciple na ye ba monaki ye, alobi bokende na Galilée kuna nda bokomona ngai. Thomas abimelaki bango ensemble banaye kondima te.
ayebisaki Thomas tia mosapi na yo awa. Bien-aimé nyonso tu wana abimeli mpe badisiple na nzela ya Emmaüs. Eske ezalaki avant akufa o après ntango akufaki? Totangaka Bible biso nyonso tu. Yango wana papa alobi ba oyo bazotambola na serpent bango ndemu bazotambola pe na verset biblique wana. Balingi teke ba na Nzambe bazala sauvé. Mais papa alobi makila ya Yesu ekoki kokende kaka perte boye te. Po tozo reconnaître te ka kufaki po na biso, amonaki pasi po na biso. Lelo oyo aye ko sauver biso, ayaki liboso po na sauver biso, po na masumu na biso. Mais tozo reconnaître pasi wana te. Bien-aimé, tout ça l'attention, l'attente de la fin auto commis. Tout ça là, très attention. Et puis tu as kolanda témoignage ya papa na biso apôtre Esaïe aussi. Na oyo etali ba étoile. Papa Esaïe a pesi conseil à lobi. Ba révélation auto mona kato négligeakata eloko moko te. Et notre Père de l'éternité alobela biso na oyo etali ba étoile na temps de la fin. Et puis tu as kolanda notre maman reine de l'Afrique. Maman qui t'invite. Apesi biso conseil moko ezali trop capital. Na révélation na ndenga monaki. Alobi na bino batu bozali na kati ya royaume. Na oyo bazali libanda. Bino nyonso bokozala libanda. Elobi ebele. Tango no surtout papa azoloba na biso na royaume. Éviter la trahison. Tolongola banyoka kati na mitema na biso. Notre reine alobi topesa mokongo na oyo etali mokili. Oyo etali ngeli ya mokili. Ye moko apesi na exemple na ye ndenga zalaka. Ndenga zalaka alobi Nzambe lakisanga nanu ndenge nga na zalaka. Nzambe lakisi kaza salite azokende na poubelle. Pona nini? Pasa zalaki na mokili, akangamaki na biloko ya mokili. Tala lelo aza détaché, alongwe na biloko ya mokili. Tala merveille oyo azo vivre na mokolo alelo. Esengo oyo azo vivre na mokolo alelo. Yango na bien aimé, biso pe tozwa exemple wana, tozala détaché, tolongwa na ono sote tali mokili. Ça sert à rien. Po Nzambe lelo atindeli biso mwana na ye po ya ko sauver biso. Tokangama na ye, totala ye azali l'arbre de la vie. Oye yeli biso avec une grande purification. Azali l'arbre de la vie, tobima la salité. Na révélation yo, papa pesi biso lisusu lelo, tobima na kati na salité wana. Eza kitoko te. Eza kitoko te ba na Nzambe. Pe papa alobi na biso boye vraiment eza abi moto azali komimona aza na famille ya riche mais aza komimona yango te. Elobi mingi toza na kati ya famille riche mais toza komimona yango te. Na yango wana bana Nzambe vraiment tokima masumu tobanga Nzambe pe bako accrocher na royaume oyo eza royaume de la vérité. Vérité okoyi kokunda yango te. Oh, vraiment la roye koloba na mokolo alelo papa tsenga aker na loba yango wana. Vraiment to ba ko méditer la parole oyo notre Père de l'éternité a teyi biso na mokolo alelo. Eza parole moko ya motu ya vraiment. Dansez.